Na kombo na tata mwana tata molimo mosantu batata bamama bayaki mwa moke nsima totangaki mikanda mibale liboso avant te toleka na mokanda oyo ya misato. Liboso totangaki na psaume 100 1 tina 5 nde tozwi exode 20 1 tina 17. Sikawa tokotanga mokanda ya Jean tosango malamu ya Yohane, Jean chapitre 10 verset 17 à 18. Jean chapitre 10 verset 17 à 18. Soki tozwi nde etangeli ezali boye na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo mosantu. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Na kombo na tata mwana tata molimo santo. Amen. Amen. Tobondela. Na bolingo na bino basatu ya bule tata Nzambe kolo Yesu Masiya tata molimo mosantu. Nzambe wa biso papa Simone Kimbangu nini toloba tango tata ezangi koyeba. Mokolo ezali mokolo monene pamba te kuna na likolo banjelu basepeli po mokonzi ozongi. Biso pe wana se kimi ezali pamba te mokonzi ozongeli biso pe. Tata tokoloba nini tala biso bana na okokutami lesiko opona koya ko honore tata molimo mosantu na bolingo monene oyo lakisi biso tata. Nzele pesame toko koyoka liloba na Nzambe wa biso. Dispose mitema na biso pete biso nyonso makanisi ezali esika moko. Longola distraction tata yo moko yaka tata molimo santu koloba kati na biso pamba te liloba na yo yango ezali nguya. Neutralize nyonso ya moyini satana yo moko yaka korenye nesika oyo maye nyonso tokoloba tate ute epai na yo esalisa biso pete mokolo na biso banso toka kosepela na elongo na kombo misato na bole tata Nzambe kolo Yesu Masiya tata molimo mosantu. Amen. Amen. Na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo mosantu batata mpe bamama bajeune toyebete lelo ezali samedi le 12 octobre 2024 nde tosi toyoki ezala na mabondeli ezala na makanisi lelo banda tongo d'ailleurs biso nyonso toyebete toza na fièvre wana le 12 octobre kasi le 12 octobre 1921 ezalaki na likambo elekaki pamba te na lingomba na biso date nyonso historique eza na makambo na yango. Le 12 octobre 1921 biso nyonso toyebi toyokaka lutendele elekaki ndenge nini le mokolo wana Belge oyo bakangaki tata molimo mosantu babwakaki ye na ebale na fleuve Congo oyo tobengi fleuve du Zaïre à l'époque lelo fleuve Congo na ntango wana mpe ezalaki mpe kaka Congo epai tokendaka na lutendele mingi basi bakoma kuna epai nini babwakaki tata molimo mosantu na mwa ntango moke bamoni abimi abandi kotambola likolo na mai nde ezalaki le 12 octobre lokola mokolo oyo ya lelo. Toke lisusu le 12 octobre 1951 nde likambo efandisi biso lelo toyebete ntango wana Belge asepeli mingi pamba te amoni ete Kimbangu nde akufi. Depuis le 4 octobre 1951 tata molimo mosantu alobi ete ngai 30 ans nayokanaki na nkolo Yesu ekoki na kofanda lisusu na boloko te. Effectivement Belge basalaki ete bazongisa ye de force ye alobaki ete boloko na ngai ekoki pamba te 30 années nkolo apesaki na ngai ekoki ye atikala ekozonga te. Nde le 12 octobre tata molimo mosantu amonaki ete akabola nzoto mpe molimo. Kasi kaka le 12 octobre yango kuna na Yerusalemi ye abotami lisusu na meme heure oyo ya bango na Lubumbashi kuna ye akufi na 15h ndenge alobaki ete ngai nakokenda lelo na 15h pamba te avati akufa ntango azalaki na kati na mbeto na hôpital basango bayaki toye kopesa yo mafuta ya suka pamba te tomoni ete nde okokufa labi nino boye kopesa yo mafuta ya suka je vais bien boyebisanga ntango nini ngai Kimbangu na kokufa. Et à ce moment-là le prêtre catholique ne pouvait pas savoir à quel moment il y a un molimo mosantu alisengaki ete akufa alobi ete bino boyebi te nde abenganaki bango me na bato azalaki na ye pembeni atalisi bango ete ngai lelo na 15h nde nakotika bino
topusani lisusu le 12 octobre 1999. Tata Mfumu Mbanza papa Dialungana atindi papa Mfumu Alongo Simon Kimbangu Kiangani na boma akende kozwa nzoto ya mama Kinzembo. Nde le 12 octobre ekomaki na nkamba nde yango mokolo ekotaki na Kilongo nde tolobaka. Eza mozolete papa lobi ezali Kilongo. Nde mokolo wana le 12 octobre 1999 ne nzoto ya mama Kinzembo ekotaki na Kilongo. Na le 12 octobre epekaka 2009 mama Mwilo tolongoli kuna pa yazalaki na tombe na ye ya liboso kuna na Ngombe Matadi kuna Ngombe Kitsuka plutôt aye amati na Yerusalem nde mokolo wana mama kotaki na kati na Kilongo. Pona kolobete mokolo ya lelo ya le 12 octobre ezali na ba date mwa mingi epi date significative na kati na lingoma na biso kasi likambo efandisi biso lelo ezali kokanisa bokabwani ya nzoto mpe molimo ya tata molimo mosanto tata Simon Kimbangu. Na ntina wana na poko esantu ya lelo totangaki mukanda ya psaume oyo koko Dawidi akomaki. Toyebe te banzembo ezali kobondela mbala mibale pamba te na banzembo nyonso 150 tomoni te 100 yebani bato bayembaki. Tokozwa kuna 73 ya David, tokozwa bana na Kore, tokozwa Salomon, tokozwa Mose, tokozwa Baetane pe bato ndenge na ndenge bayembaki. 50 eyembaki naki ba auteur te selon ba théologien pe ba chercheur ba monete ezalaki banzembo ezalaki capté na ba maman. Kasi ponte yango ebunga te bakamati batie yango epai na koko na biso Dawidi yango tozana 150 nzembo oyo tokoyembaka. Mbi biso lelo tozwi loyembo oyo koko Dawidi yependa yembaki na ntina na kokumisa Yawe pona kotalisa ete poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec louange, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Batata ba mama natina na nzembo oyo likambo ya koloba ezali te. David atalisi biso ete chaque fois tokoyaka na miso na tata Nzambe toyaka na esengo tokumisa ye pamba te tozali libota oyo ya miponelaki. Biso Kimbangise papa Diangela atalisa biso ete na bokasi na ngai te na lobete ngai oyo yambia na komi Kimbangise ezali koponama. Ezali libengami ya ye moko. Lolenge tofandi awa nous avons été appelés par papa Simon Kimbangu à choisir biso, à bengi biso, à komisi biso, troupeau ya pâturage na ye, bano ya ye moko, yanga rubina biso te tango nyonso tokoyaki epai na ye, toyaka na esengo. Tozalaka na esengo toyeba kokumisa nkombo na Nzambe na biso, pamba te ekomami kaka na psaume ete esengo na libotali ye Yawe azali Nzambe na bango. Nga na o tozali bakimbangisi. Toyeba ete Nzambe na biso tata Simon Kimbangu aye kofanda kati na biso. Yango toyaka na esengo na kati na ndako na ye. Toyebaka solo kokumisa ye. Toyebaka solo kotambola lolenge bameme bakolandaka mokolo na bango. Yango wana na tina na loluyembo batata pe ba mama ndenge pe tosi toyembi awa bayuda bayembaki na tango na bango biso pe tokumisi tata Simon Kimbangu pona journée ya lelo kebe te ezali journée esengo pamba te ezali mokolo tata akabolaki nzoto pe molimo kasi meme mokolo ye azongelaki biso yango esengeli te tozala na esengo nde toleki na mokanda ya mobeko solo tokotangaka mokanda oyo chaque fois Exode 20, Exode 20, Exode 20. Soki ka tolobi totanga Exode 20 tout Kimbangisa yebi yango akoki korecite yango na moto bana na Israël je pense bakoki kozala mwa moke jaloux na biso pamba te à leur temps Nzambe atangeli bango mobeko na travers Mose 2 fois atangeli bango mobeko 2 fois tango asangisi bana na Israël pamba te bauti Egypte epai bazalaki na pasi Nzambe abimisi bango na bokasi na nyonso quelques mois plus tard
2 ou 3 mois plus tard, Israël va bosani bokasi en Zambie. Va bosani bolamu nini ya wasali bango. Or Nzambe a longoli bango nesika na pasi aza komema bango na mboka nilaka. Alors pour à perdre bango te. Peut-être batambola solo ndenge Nzambe alingi pour liaison na contact wana ezala tout le temps na tata Nzambe, Nzambe alobi na Mose ete sangisa bana na Israël. Batuna mabota na bango, baya liboso na ngampo tena ko akopesa bango mobeko. To sala alliance ngana bango. To sala boyokani pamba te epai tozali kokende, epai naza komema bino ezali mboka yelaka epai nini bokozala na esengo. Effectivement tata Nzambe asangi asalaki lolenge alobaki na Moïse, Mose asangisi ba Israël ye apesi mobeko. Mobeko yo Nzambe apesi na Israël batata mpe ba mama eza lelo lisusu Israël te ekomi ngai na yo mwana liège lelo. Chaque fois tokoyoka mobeko toyebi te toza kosala alliance na tata Nzambe. Ba Israël na tango na bango na kala pamba te bala mokati mbila ko ina tongo yo koya na sima osala attention. Babimaki 600 000 na 600 000 babimaki combien bakotaki na mboka nelaka pamba te batosaki mobeko yo te. Alliance o basalaki na tata Nzambe te. Alliance yango ezalaki nini batata mpe bamama. Nzambe apesi 4 mibeko alobi oyo esengeli te mutu atambola lolenge nini esengeli nga na ye toyokana tozala na boyokani ya solo. Mibeko 6 Nzambe apesi mpo ete ngai na yo nga na ndeko na ngai nga na mama etel nga na tata etel tozala na problème te pamba te esika Nzambe azali komema biso ezali esika ya kitoko esika ya kimia esika ya esengo. E bayuda babosanaki nyonso wana babuki mobeko na nzela. Soki topusani na Exode 32 tokomona ete kuna bayuda bafandi bayokani balobi na Aaron ete Aarona biso tomona ete Mose ye akei aumeli kenda kolukela biso salela biso Nzambe nini esengeli ete biso tosambela. Ye mpe imprudence ezwaki ye akamati asali ba vodor alobi na mama boya na ba or boya na ba chenette na sangisa na sala Nzambe asaleli bango Nzambe tango Mose azongi pasi ezalaki eloko pasi asiliki likambo wana epesaki tata Nzambe mawa pamba te bayuda batosaki te. Nga na yo tata mpe mama kimbangise tolingi tozala lokola bayuda oyo batosaki te pamba te lelo alliance toza kosala na tata Nzambe eza ya papa Mark te eza ya papa intel te ya mama intel te me mutu na mutu na tata Nzambe na tata Simone Kimbangu liaison wana eske ezali pamba te tango obuki mobeko moko yebe te liaison na yo spirituelle na tata Nzambe ekatani na 10 commandements combien na kotosaka combien yo kotosaka esengeli te mutu na mutu asala examen de conscience ayeba nini na kosalaka na ntina na mobeko pamba te po te tokoka kokota na bokonzi na Nzambe base ya jugement ya mutu na mutu ezali les 10 commandements batata mpe bamama meme nos amis chrétiens oyo ya badinzambe Nzambe bakoloba pe tolobaka na temps de la grâce mais temps de la grâce wana exclut mobeko na Nzambe pamba te nkolo nyonso ye moko alobi batuni ye lokokota mokonzi na Nzambe ndenge nini oyoka ntina na mobeko na mwasi te na yango batata mpe bamama na ntina na mobeko otala les 10 commandements mobeko ya liboso tata Simon Kimbangu se présente alobi ngambo na longola yo na esika na pasi. Est-ce que tokotosaka Nzambe wana longola biso na esika na pasi soki tokomi nga na oyo lelo boye na poto ezali na ntina na tata Kimbangu. Est-ce que tokotosaka liloba na ye pamba te je peux dire aujourd'hui tata Simon Kimbangu oye nga na lingi Nzambe olingi Nzambe na ntango oyinyaka moninga ntango oza kotambola na lokuta ntango oza kolula eloko na moninga ntango oza kosala oyo tata Nzambe azali koloba na yo te pamba te kaka na mobeko elobi na biso nini ete tosama ya tata na yo te oumela na mokili oyo yawe apesi na yo tata na biso yo aza Simon Kimbangu so tolingi tojuire na bonheur oyo nyonso tata alakeli biso totosa mobeko na ye ntango wana ngai na yo tokosepela ntango wana tokobengama solo le vrai Kimbangise mokili ekolanda biso solo pamba te vérité ekotela kaka vérité elobaki papa Diangenda lokuta ezali lokuta mais nous sommes dans le vrai esengeli ete totambola solo ndenge mokanda na Jean elobi ete les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité nga na yo toza bandimi ya tata Simone Kimbangu esengeli totambola solo na vérité totambola solo na molimo po ete ntango wana Nzambe akosepela mpe nga na yo tokokota na bokonzi na nkembo oyo alakeli biso pamba te esengo ezali
yango wana toza kotika bandako bamalili ezali badifficulté toya bakokufa malili mpo toza na elikia wana batata mpe bamama tokosalela yango à travers mobeko matata nzambe nde na ntena na mobeko tokolongola te mobeko ya moke ezali te ya monene ezali te nyonso ezali mobeko totosa tobosana mpe précepte ya lingomba te pamba te yango ekosalaka différence entre kimbangise na enon kimbangise code moral kimbangise ekosalisaka biso yango ekomonaka ete okomi esika tata ya kozwa masanga te biso kimbangise tokomelaka masanga te tata yaka tobina nzembo ebimi sika wa boye yaka totelema tobina te biso kimbangise tokobinaka te soki likambo ebandi boye bato baza koganga baza kofinga yo kimbangise otelemi okofinga te me finga bandini lokola baninga bakofinga olobi te ngai na lingomba tata molimo santo kosalelaka bongo te esengeli ete nyonso wana batata mpe bamama totosa yango pamba te ezali mpona lobiko na biso te tokei na mokanda ya misato totangaki toyebi ete wana ezali évangile selon Jean toyebi yohana azalaki nani ye azalaki moko ya bayekoli na nkolo yesu mpe azalaki ndeko na ye pamba te abotami na mama leki na ye azali mpe moto oyo yesu alingaki ye mingi Jean akomi mikanda mwa mingi na kati wana akomi évangile selon Jean oyo apocalypse kaka ye Jean liboso Jean 2 3 ezali kaka ye kasi esika totangi ezali liloba na nkolo yesu oyo azali kotalisa na bayekoli na ye alobi boye les pères même parce que je donne ma vie afin de la reprendre tata na ngai alingi nga mingi pamba te nazali kopesa bomoi mpe te nakoka kozongela yango kasi likambo wana emonanaki ndenge nini batata mpe bamama tata Simone Kimbangu na Lubumbashi na le 12 octobre etango ya akufi bacolonisateur basepeli basali fete la champagne ale tosepela en tout cas mutu wana mutu na mobulu wana rebelle wana akufi biso awa tokomi na kimia abango basepeli akufi Kimbangu akufi ya alobete ngai naza na pouvoir ya komitika mbeka mpe naza na pouvoir ya korécupérer vie wana tango bango baza kosepela kuna ete Kimbangu akufi na Lubumbashi nzoka Kimbangu aza kobota makuna na nkamba mundele kuna ye na bachampagne na ye nzoka kaka meme mutu balobi te akufi ye wana asabotami na nkamba kuna aperturbe mayele ya mutu aperturbe mayele ya mutu mundele mpe ya moyini satana pamba te satana amonaki ete nde ye alongi pamba te Kimbangu akufi akangi miso yango mpona kotalisa ete nzambe akokufaka te azwi akangi lisu moko atiki mosusu ya kofungwama me oyo moto ya modele nini bayebakanga ye miso na makasi alobi lisu wana ekokangama te mpona kotalisa ete ye nzambe bakobomaka ye te ezalaki elaka bayokani na nkolo yesu 30 ane opesa ye nga ekoki nzoto oyo mpe basi banyokoli yango mingi malamu nalata nzoto na sika mpona kokontinue mosala onga na bandaki yango tomoni le 12 octobre tata Simone Kimbangu kuna na Lubumbashi akufi bato basepeli bayini basepeli au même moment ya botami kuna na mbanza nkamba epai nini tomoni tata Simone Kimbangu kengani yango wana pe alobi personne ne peut me l'ôter mais je la donne de moi-même mutu akoki koboma ngai te Kimbangu pamba te nazali nzambe soki kokufa na ndimi nga moko na mipesi mpona komipesa mbeka pamba te ngai nzambe mutu akoki koboma nga te mais esika oyo bandeko na biso babosanaki ete ils avaient affaire à un Dieu vivant pamba te nzambe akokufaka te batata mpe bamama soki totali le 14 octobre 1951 tata Kimbangu amonanaki na Lubumbashi moto balobaki ete nde akufi bamoni azali kotambola ake koreklame bibilia na ye epa moto azwaki bible na ye me yo Kimbangu so okufa alobi te nakufi te pesa bible napesaki elingi koloba ete nzambe akokufaka te yango wana atalisi biso solo ete bomo oyo nakoki kozwa yango pamba te alobi j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
batata bamama likambo na liwa ya tata Simone Kimbangu oyo tofandeli lelo ezalaki boyokani na ye na nkolo Yesu ete na nsima ya 30 années esengeli tiyo bongola nzoto olata nzoto na sika yango tomoneke tata Simone Kimbangu akufi eza te ke moto atie poison abomi la preuve ane ke tango babomi bamemi tango akufi babomi te bake na ye basala ye opération basala autopsie eloko nini bakuti na kati ya libumu ni muchopo ni foie ni cœur ni nini na kati vide mpona kotalisa mondele te ngai babomaka ngai te nzambe bakobomaka ye te batata mpo bamama amipesaki na ntina na ngai na yo yango wana azongeli mpe biso na nzoto na sika mpo ete ngai na yo tokoka kozwa bomoi malamu totosa kaka mai tata molimo mosanta akopesaka biso mokolo na mokolo mai nyonso akotindaka biso alobi totambola na bolingo totambola na mopeko tosala misala mpo ete mokili ebika Yelusalemi ekoka kotongama ntango wana mokili ekozwa lobiko tika mwa moke oyo tozwi na poko esantu ya lelo ezala boye na kombo na tata mwana tata molimo santo amen totelema tobondela prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi qui appartiennent les cieux au siècle des siècles, le règne et la puissance au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Yotonda Nzambe, Sanjola Nzambe, Alléluia. Yotonda Nzambe. Yotonda Nzambe, Sanjola Nzambe, Alléluia. Alinga biso, atina mogi kisirose. Yala esengo yo. Amen. Amen. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ndenge tokuti komona ete première partie na biso oyo tobengi partie liturgique euti kosila nde moto alesi biso na poko ya lelo ezalaki bongo papa pasteur Marc Moyambia. Mbangu kiangani oye! Oye! 12 octobre oye! Oye! Oza malili ezali me mpona papa toningana malili ekokende. Ya solo toleki na biso sikoyo na basalutation. Liège oye! Oye! Liège oye! Oye! Liège oye! 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 Union, amour, fraternité, petit pays, très costaud.